Eh, ta pasteur Marcelo. Si kola la fait la deux jours tota so bandimi boya. Boni boyeko. Eh, oli to tangelo mabunga e bano yo boko la kananda kusoba zala yenani. Eh, likono moso yo bimane nanda kwa zala yo. Azala yo. David de Wembe Buzo bano sola na église no deba sango ba choka. Owanga na kombo no batemi ya Jean-Pierre. Okoma lelo Marcelo. Est-ce que basango bakipara yo? David de Wembe Pasteur Marcelo, yebisanga depuis bandi carrière nao. Wana combien de orphelinats na Kinshasa? Na Congo Kinshasa, wana combien de orphelinats? Wana na orphelinat te? Kontelenga na misapi ata di orphelinat oyo do sali na kini. Nde église catholique esalaka, ba centre ba fazer eza. David de Wembe Babimisa yo pede na évangéliste wana. Est-ce que basango balobelango? Basango bakipa vie privée na yo, to vie locale na yo, to vie sexuelle na yo. Basango bakipango, to ba abe bakipango, to ba mijerka, to ba noirite, to ba kizito, to bilenga mwinda bakipa vie na yo, to ba scout. Boni boye, ko pasteur Marcelo. Sala ki pede no na kimia, tika vie ya basango. David de Wembe Pasteur Marcelo, dis-moi, na carrière na yo, déjà tonga ta 3 écoles. 3 écoles. Oh, les lots ba fazer, batangaka. David de Wembe Luka Kimia. Depo banda mate ya mobimbo kwa kilaka batu ba jeton. Ekoki te, oba kila ba Moïse Mbiye ba jeton, ba Kisiami na ba jeton, oba kila Denis Les ba jeton, oba kila ba pasteur nyonso ba jeton. Ba kipa yo te. Olinka oya na église catholique o bebisa vie na yo. O bo ma carrière na yo ya ki pasteur. David de Wembe Pasteur Marcelo, likolo nango. Ta pasteur Marcelo, oliaka ba règle ba sel ba ya ba ser nyonso église. Ba leso ba règle na biloko balambelaka yo. Ser moko zalaka na église no alongwa lelo ponini. Achela ba règle na biloko. Olia. David de Wembe Tel pasteur Marcelo, Jean-Pierre Marcelo. Si kuida keba Roger Baka bimisela biso symbole église no ana depuis église no mibale boy batuna kololo baka yo ningolo baka yo zamuta science te yo zamuta gegete pesa biso symbole wana elaksaka nini oloba te po zamuta gege likolo nango gege Pierre boni boyeko David de Wembe ozalaka nani nakala Jean-Pierre Marcelo kombo no batem Jean-Pierre Marcelo au boss olingaka kutu batu bayeba kombo no wana Jean-Pierre Marcelo te oboya kombo wana video mobimba que c'est pas ton nom kombo na yo Jean-Pierre Marcelo. Hola, c'est votre maman Soso. Si tu es bofonge na ye toujours né na yaka toujours moti na batu nyonso obolandaka biso vraiment. Donc, vous avez vraiment une idéologie TV. Donc, nous avons wana bino bo consommer émission. Oh, wana moni fe na ngamoko bourgeois qui venge les libres kapilipili. Donc, zalaka wana pona biso vraiment et ça la bien makasi. Le sénateur Paulo Tudilu, le seul producteur en Angola en forme noko judoka luyalu, balobi maison louche d'or nde makambo. Et si koto koto rabe émission mana facilité noko judoka luyalu. Donc, fait nanga tout bolingaka ngai bo consommer émission o. Na lela bino fort ya énormément ya ko sakanate since bo fongi ndi na yebwe. Par rapport ka ya makambo ndenge ezoleka na internet, par rapport to meka un peu ko solo la ko solo. So na ye maboy ezaka justement to solo la ka moi vérité moro boy. Par rapport ya évangéliste Marcelo o azalaka na Congo Kinshasa. Pasteur Marcelo tout justement tout ça transparent et moi seulement à qui est que non comme moi droiture si je mal parlé donc pour contredire nga so pena le bien me féliciter ngai pasteur Marcelo a dit ceci sur l'internet que l'église catholique est la salle d'entente y a l'ifelo pasteur Marcelo a lobby que l'église catholique est la salle d'attente y a l'ifelo vraiment va pas na biso idéologie TV. Église catholique et la salle d'attente yali velo. Oh pasteur Marcelo abimisi na monoko na évangéliste Marcelo. Vraiment c'est étonnant et ça là qui passe na bandiminyo sur catholique.
bamama régionel esalaki mpasi na bilenge ya mwinda esalaki mpasi na banoirite bakizito bascout bazalferi esalaki mpasi na bamigerka wana bagroupe nyonso oyo ezalaka na église catholique comprenez esalaki mpasi na balectorat donc esalaki mpasi na bato ebele mpo bagroupe ebele bajoyeuse bana nkembi bajoyeuse eza bana babinaka na église na mesa ntongo na bana nkembi donc esalaki mpasi baparti tout oyo ezalaka na église catholique bandimi ya catholique nyonso boyebi baanuari te basilikaki bakizito basiliki bascout basiliki bazaveri basiliki bana bale basiliki Pasteur Marcelo. J'espère que natangi ba groupe nyonso oyo ezalaka na église catholique. Si je me trompe pas, na évité nation na bosani. Pasteur Marcelo. De dire une chose comme ça, tu te rappelles pas que ba centre na yo, ba koko na yo, ba sala ba catholique. Ba chrétien catholique, ba koko ya Pasteur Marcelo, ba chrétien catholique. Maman ya Pasteur Marcelo. Bobotama ba catholique parce que n'importe ba maman na bino babotamaka toloba te ke l'église de rêve ezalaka tozalaka na catholique protestant musulman nini lisusu na bosani église nini na bosani ya munene armée du salut si je me trompe pas aujourd'hui là Pasteur Marcelo a employé que non église catholique eza salle d'attente ça dit vélo par rapport à quoi na éviter ceux qui vision to osalika bongo po o citoyen église catholique soit au diminyango au cholango c'est étonnant le pasteur a question avant de dire une chose ou bien de faire une chose il faut d'abord bien réfléchir kokasate pa mateya na yo ndenge sana elekaka na ba téléphone na biso parce que na ba chaîne na Congo na yebi te to mona mingi bato batiaka na ba statut ba téléphone de dire une chose comme ça. C'est étonnant, Pasteur Marcelo. Yoka Sony. Avant yo moko oloba, eloka bongo. Tala sima zonga moto. Osalara nani? Nakala. Jean-Pierre Marcelo. Kombono batem. Jean-Pierre Marcelo. O boss, olinga kakutu batuba yeba kombono wane Jean-Pierre Marcelo te. O boya kombo wana Fido Mobimba. Que c'est pas ton nom. Kombo na yo Jean-Pierre Marcelo. Avant de dire une chose comme ça, yo moko terre na cher qui avant que loba likambo moko boy balisa lo le mon nom cette fois. Après loba. Quand tu es là, tant loba mal pour l'église catholique. Ne pensez pas que tout le monde va betelo maboko. Va betelo maboko ti. Koloba pe na biso te ke yonde onza ba kita azamba so ki senyo so acha e pa na yo. Oleki ba pasteur nyonso a Congo. Obimika lobi o Pasteur Marcelo. Yo lingo loba na biso ke yo oleki ba Kutino. Yo leki ba Kiziami na Kibila. Yo leki ba Sikatenda. Bato kutu bazali boso na yo. Batikala ko employer lo bongo ti église catholique. Yo ka obimika lobi oyo. Oso ko employer lo ko bongo na église catholique. Yo lingo loba ki église non do te akawana bandoki bazalaka te. Bandoki bayaka te n'église na yo parmi bandimino nyonso balanda mate ya no bandoki bazate yebisa biso to yo moko ndo zana Pasteur Marcelo no sala lisumu te so sala lisumu te bamba basango libanga to ndima yo o citoyen église catholique Pasteur Marcelo yebisa nga depuis bandi carrière na o wana combien de orphelinat na Kinshasa na Congo Kinshasa wana combien des orphelinats Wata no felina te kontelenga na misapi ata di orphelina oyo do sali na kini nde église catholique esalaka ba centre ba fazer eza na chaque commune to wana ba centre ya ba fazer nyonso wana église catholique mutezwaka charge wana dis-moi depuis banda carrière ki pasteur na yo encadraka ba fazer de la rue osalela bango ata 10 centre o encadraka bango po ochola lelo église catholique oyo ozochola eza na charge eza makasi babemaka charge à Congo église catholique c'est 10 000 malheureux na kini
Tchango na mutu na yo 600 malheureux église catholique bazwa charge na bango. Yo de jours dans ta charge ya 700 malheureux to malheureux o lelo ba souffrir ba nyokwama. Yo de charge na bango. So sali sobe ofelina mo ya bikoki lupango mo boche 10 fazer na kati olingi o manquer église catholique. Boni boeko pasteur Marcelo. Olanyo loti. Mabonza bachaka o sombela ba veste chaque jour toni. Kuiti na lotoko tonini. Yoka soni na makambo sala. Église catholique oyo zulu komeka wana. Komeka kate obo ma carrière no pon église catholique. Église catholique est église ba aventure te. Eza église o e soutenaka peuple congolais. Eza église o ezo soutenir ba pays ebele. Soki tolongoli lelo église catholique de ba pays nyoso ekozana déséquilibre. Pasteur Marcelo, dis-moi, na carrière na yo, déjà tu as 3 écoles. 3 écoles. Oh, les lots ba fazer, batangaka. To ba ofele, to na ba ofeline. 3 écoles à pamba na tuni yo. Ok, ndaka ko pesa ba don. 3 écoles, do tongango. Oche maki non, ba fazer, batangaka awa, ba ofele awa, ba nani awa. Do salango. Donc, kolukaka esiko zomeka esiko kokoka te komeka yango te ndengo lobi bongo fingi mosengo ofingi église catholique c'est kofingi mosengo na Congo na Kinshasa. Pourquoi de dire des choses comme ça tout le temps? Yo moko sote ya Bible na yo na ba chair na yo. Ne faut pas tutoyer les gens, ne faut pas qu'on voit qu'il a rabattu ba jeton. Mais yo maté ya na eza jeton sur jeton. Maté ya no eza la ka ba jeton na ba jeton depuis na yeba yo. Yo do mona sango zote ya na chair wa boka jeton. Buzo bano sala na église no de ba sango ba choka. O wanga na kombo no ba temi ya Jean-Pierre. O koma lelo Marcelo. Est-ce que ba sango ba kipara yo? Boni boeko bandimi église à pasteur Marcelo nga vraiment na lo banabino. Bon répondre nga ngai na lo banabino. O sala ki pede no so pene évangéliste nani. Kaka bandimi na yo ana babetela ko maboko batela ko ba 50 francs ya ba mabonza. O église catholique esala akutu te. Babimisa yo pede na évangéliste wana. Est-ce que basango balobelango? Basango bakipa vie privée na yo? To vie locale na yo, to vie sexuelle na yo. Basango bakibango, to ba abe bakipango, to ba mijerka, to ba noirite, to ba kizito, to bilenga mwinda bakipa vie na yo. To ba scout. Boni boye ko pasteur Marcelo. Sala ki pede no na kimia tika via basango, tika via mosengo, tika via mesela beige, tika via basango nyoso ya Congo. Sala vi na yo na ndenge na yo. Nengo sala vi na wana meka mutu te mutu pa mekote. Tonga mwa mukie boy. Elenge ya mwinda na telemi pona loba na yo. Parce que tu as fait la honte. Au sali soni. Au sali soni ya église de réveil nyoso. Au fingis église de réveil. Na minute na seconde. Quand nenge yo tutoye église catholique. So babi bakanga église no bi kok no wana mukie. Na minute na seconde bo sala. Quelle que soit relation oyo zanango. Ya ba policier to ya ba révère. Boniko luka kimia depo banda mate ya mobimbo bakila ka batu ba jeton. Ekoki te obakila ba Moïse Mbiye ba jeton, bakisi Amina ba jeton, obakila Denis Les ba jeton, obakila ba pasteur nyonso ba jeton. Bakipa yo te. Olinka oya na église catholique o bebisa vie na yo. O bo ma carrière na yo ya ki pasteur. Kokanisa tende oganga ka baraba shika baba wana te. Eleki neven ya Saint-Michel. Kokanisa te baraba shika wana eleki neven ya Marie que de fait le nœud. Kokanisa te baraba shika wana eleki ba neven o biso na catholique to salaka. Bakokosi elo neven moko ba détruire vie na yo. Et baby pe. Tika vie à église catholique. So lingo vivre bien la vie, tika vie église catholique. Ce qui tembe tuna ba président o bazalaka liboso. Ba président o ba konza Congo kala. Ba mekaka vie ya catholique vi na bongo kena mabe. Lelo so mosengo ayoke loko yo lobi. Vi na eke mabe. Tika vie église catholique.
kokanisa te yo oza pasteur aza na banguya nyonso koleka bapasteur nyonso ya Congo te kokanisa pe tiki bamateya no bajeton oyo oteyaka wana eleki bamateya bapasteur nyonso bateya te yo oza savant te yo mpo oza prophète oyo aleki baprophète nyonso te ke batika oza na trop jeune luka vino oyo na kimia luka vino wana bamabonza koflate bandimi no te mpo na nkombo église catholique kokasa te so olobi eloko bongo nde oganye baame te odétruire carrière na yo tika vie ya église catholique pasteur Marcelo c'est comme message donné na lobi no boye apprendre ou à laisser parce que kipede na yo basango bakipa yango te nde osala kipede na yo nde bandimi no babimisa opede basango bakipa vi na yo te osala kipede osala kimagicien osala nini basango bakipa vi na yo te donc fais ton travail na mopanzi nango tika pe basango na mopanzi na bango apprendre ou à laisser bandimi na yo bapesa yo toli bateya yo soza mato yoka soza makasa salela yango oyo biso tolobana na catholique consommer cette émission et dakika par rapport à bakanda ba méchant parce que je suis né grandi catholique dans lingateke ba pasteur mobo ya lelo parce que ba pasteur Marcelo ba ya ba lelo abimika lelo mbongo mabonzi salié ameli moi C4 je moi libundi alati moi veste bouton pe kangami ezati ke o manque basango tika vie ya basango po kende liboso ba o bazali liboso na ba denile si ba meka basango te ba o bazali liboso na ba mukuna ba meka basango te kayo ongola tsebiso ke yondo za nguya koleka batu nyonso pasteur Marcelo likolo nango ta pasteur Marcelo oliaka ba règle ba sel ya ba ser nyonso église baleso ba règle na biloko balambelaka yo ser moko azalaka na église no alongwa lelo po nini achela ba règle na biloko olia biro na okomisango réception ya hôtel tous les protocoles olekisa bango kuna de basango batangelo mabunga na wana likolo nango tosendeni poni olinga komifinga misiko esengele bafinga oti poni bolinga balobelo mabe esiko balobela o mabe te pasteur Marcelo Jean-Pierre Marcelo natanga kombo no ya kala ebomwana pona la kisoki uwanga na kombo no bateme natangelo kombo bana classe na bino o bosala na bango ba vie o lelo yo okima bango po bateya yo tika kindumbo tika vie olala na masoko boni boeko science ekosa yo science ekosa yo obimisa pe makambo science na yo science no ya molili ozana ko bimisa makambo basango bimisa makambo ba science no ya molili yebisa batu peke osambelaka pa gege yesa batu ke yo ozala na loja gege lobat owelaka koloba mari misambo yo zala na loja gege te yo zala na loja gege te owelelaka koloba ya Moïse Mbiye tele pasteur Marcelo Jean-Pierre Marcelo Sikwida keba Roger Baka bimisela biso symbole église no ana depuis église no mi baleboy batuna kololo baka yo ningolo baka yo zamuta science te yo zamuta gegete pesa biso symbole wana elaksaka nini oloba te po zamuta gege likolo nango gege Pierre boni boeko muta longe makasi otangaka ka mabunga ya matu Samuel ya basimetière na ye ebongo yo olala na gege olamuka na gege yo yebi yango te okanisa ki otrompe bato fungo nde bato miso toyeba yo bien toyeba yo vi na yo toyeba vi na yo spirituel ya bandoki boniko likolo nango ta pasteur Marcelo tiko olala na fela 2 jours totaso bandimi boya boni boyeko oli totangelo mabunga ya bana oyo bokolaka na ndako so bazala ye nani likono mwasi oyo bimane na ndako azala eyo to pesa ba bref boni boye on a bossé to itale vino na internet makasi boye likolo kota vie église catholique et to pasteur Marcelo moni na yebu na yebisaki yo bien avant que pasteur Marcelo Jean-Pierre ozwa batem kala na banoko ya bakala ya bakartier o batangeli biso vino mobiba comme no Jean-Pierre bandimina ya Marcelo boye ba komoni ya Jean-Pierre awanga na kombo lelo koma Marcelo likona ngo zalaka pede na kala to bokola
vele mina quartier bakangaka yo na ebosala na kuna na nsima na vie aye biso kotisa ye na nsima wana poso tobimiselo ka liste vi na yo lelo libunga vraiment efino lelo aboni boyeko Roger Baka bimiselo ba vérité okoka Roger Baka bimiselo ba vérité okoka nta gege mo papa ma taba Marcelo pedi nta ba loge nta ba kisi musano ko simba bato na ba mitupu so ka betwala bato église à partir Marcelo boye bandete boye bandete boza aveuglé bowelela ka koganga kindoki ya Moïse Mbiye bowelela ka koloba mabe ya Marie Misambu bobosone ke ye paza mutagege ye paza gege makasi likona momona ka Moïse Mbiye nde gege te ba Moïse Mbiye ba garçon hypocrite te sko yo Marcelo Jean-Pierre PD garçon sima ta garçon Marcelo olia ba règle ba protocole tolo baka nyos protocole nyos ayela ko banjenika règle yo yebi yango te biso to yebi yango kitoko po bato kanzala na bango nde mutu bateki fi na yo ba protocole changer ba protocole ko bilamba poni ba banjenika ba règle ti bo memelaki ba banjenika ba règle na bino boye bateki wana bana na bino mobimba bana na bino mabota na bino likona ngota pasteur ali bindiol wana libindi moko oteka libindi moko pona succès okenda Brésil po balongoloka libindi moko ita libindi yol mobo pasteur Marcelo ke bana vie église catholique tike église catholique kimia ozoyoka ta pasteur Marcelo depuis banda carrière no guérison ya makasi osale ningisa kini yesa guérison ya makasi osale ningisa kini likona ono ozela bino ta pasteur oyo ozala no sope mwana pétrole na quartier na bino so wapi Pierre Jean-Pierre mwana pétrole akala lelo oteka fela na science occulte okende pa ya gege apeso succès koma Marcelo likona otosendeni Jean-Pierre Marcelo zongaka o trompe batu na église catholique oda église epanzana tuna ba oyo amekaka lelo nde bakoma noke biso ka muta ba loge ateka fela makasi ba règle oliaka ya ba protocole ekosa yo te kokasa te likona ngo lokwa yo lia règle nde oleki batu nyonso na succès ba okutu bamela bamakila batu balia bacerveau bana babebe leo bakota sa mabele histoire evida sko yo sko kasa kisi na gege yo lia règle nde leki batu gege na belo nde da bela gojila boniko likona oto seneni on apesi yo ka avant vous ya makasi me yebango église catholique na kala likona ngo kongola mbongo mabonzali esa famille na yo mbongo mabonze kosa yo na catholique bakongola libonza na loyenge te bazwaka kutu ya mikie bango nde bakabela bandimi siko yo lokabela mundimi nini eloko munene oyo tia makelele ta mandia pamba oyo osenga na ba 500 na ba 2000 likona nga libonza ote ba jeto gege te yo bongo nga yebilité ya gege makasa peso faut pesa asima yo comme ça ba jeton na gege moko osilika nzamba ba gege osilika lingane bongo te sala musala na ya fela nde peso succès o comment toucher Rome kende kema apprendre ou à laisser ce n'est que les débuts c'est pas les commencements yebango ke na sima na nga catholique liboso na nga basango mupanzi na nga mosengo siko likona ngo 600 to pour consommer ke miso pour ba meshe leki la vie de wembe pona lelo to sukia to sendeni chacha on a l'aime fort